Fabina Sali pour Mulingani Tanga Masolo. Fabina Sali pour Mulingani Tanga. Ce que je peux donner comme idée, c'est que le ministre va d'abord contrôler les bars. Il ne peut pas directement s'attaquer au pasteur. Parce que, ou bien plutôt, il ne peut pas directement s'attaquer aux églises. Parce que ce n'est pas ça qui va vraiment arranger notre pays. Notre pays a beaucoup de problèmes. Hein? Donc nous, on prie pour que Dieu puisse nous donner la solution concernant ce qui... ce qui se passe à l'est de notre pays. Donc le ministre va d'abord contrôler, il va d'abord arranger ce qui se passe à l'est. Donc il va s'occuper de ça. Il ne peut pas directement s'attaquer aux églises. Nous voyons vraiment que avec cette idée-là, vraiment, nous, en tant que chrétiens, je n'ai pas vraiment aimé ça. Parce que ça va vraiment nous désorienter. On ne sera pas vraiment à l'aise dans notre pays. Donc nous, on prie pour que Dieu puisse nous donner la solution. Ce n'est pas pour qu'il puisse venir directement s'attaquer aux églises. Non, nous, on n'a pas vraiment aimé ça. On a fait quelques 500 mètres pour que les enfants de Dieu aillent appliquer la parole de Dieu. Oui, nous avons vraiment aimé cette idée, bien sûr. Nous avons vraiment aimé cette idée. Mais donc, il faut qu'il nous donne un peu du temps. Ce n'est pas... donc on ne peut pas aller très vite comme ça avec cette idée-là. Parce que ça va nous déranger, ça va totalement nous déranger. Ça va vraiment... Nous, on va vraiment faire on va s'organiser, on va faire la marche par-ci, par-là, parce que ça ne peut pas se passer comme ça. Parce que, donc... bien sûr, il a donné une très bonne idée. Il va d'abord s'engager. Vous voyez d'abord, ici, il y a des bars, par-ci, par-là, à 0 mètre, des bars, par-ci, par-là. Donc, il ne peut pas directement s'attaquer à nous. Hein? Donc, tous on a les droits. Tous on est Congolais, on a les droits. Donc, ça ne veut pas qu'il s'attaque d'abord au bar, qu'il s'attaque d'abord au bar, pas directement s'attaquer aux églises. Donc, vraiment, on n'a pas vraiment aimé cette idée-là. Donc, moi, en tant que chrétien congolais, je n'ai pas... Le ministre a pleinement raison. Parce qu'on est vraiment inondé avec tant les églises. Sur une même avenue, on doit voir au moins dans les trentaines et les églises, ce n'est pas du tout gentil. Ce n'est pas seulement l'église qui va faire maintenant le monde. Non. La vie de tout un chacun, le ministre Constant Omari, il a bien fait et ce qu'il a dit, c'est vrai. Hein? Pourquoi tant des églises? Pourquoi ça? Et nous devons faire aussi beaucoup d'attention avec les églises, le tapage qu'on entend à tout moment. L'autre à côté, à quelques mètres, la personne numéro 19 ou 21, ici il y a l'église partout. Non, il a pleinement raison. S'il faut réduire à 500 mètres, il a pleinement raison. Ça, moi, je donne une raison, monsieur le ministre. C'est bien. Et les pasteurs sont fâchés. Ils vont faire des marches, des soutiens. Non, le pasteur, quand ils sont très bien de faire ça, c'est parce qu'ils trouvent maintenant que c'est son intérêt. Il y a des intérêts pour ça. Pourquoi le pasteur doit se réunir ensemble? Hein? Dans les 4-5 églises se réunissent aujourd'hui, on prend maintenant les 5 pasteurs, doit prier, peut-être cette semaine, c'est pour l'autre. Et la semaine qui vient, c'est sur l'autre. Pourquoi pas ça? L'autre a besoin de gagner quelque chose dans sa vie. Alors dans tout ça, c'est pour trouver maintenant l'ordre public, ce n'est pas tout chantier. Le ministre a pleinement raison. Ah, moi je dis bravo au ministre Constant Moutaba. Ouais, il a pleinement raison. Tellement il y a une inondation des églises, là il faut réduire aussi les églises. Il a pleinement raison. Merci, vraiment. Na PC Longonia, na ministre na biso ya justice, son excellence, monsieur Constant Moutamba. Eza décision mabete, eza décision malamu. Pero na babalabala tokoma na bamakelele moko insupportable. Na balabala moko toza na église misatu mine mitano. Hein, okoleka combien de parcelles okomona église, le pango boni église. Balabala moko toza na église boni. Et pourquoi tapage ndenge wana? Pourquoi makelele ndenge wana? Et nana zote ya vérité, nana zote ya vérité te. Bo balobi Yesu azoya, ba obabete Yesu asa akomi. Na ibite. Toza wapi, tozo kende wapi? Hein? Et bien l'église peut leur moussousou na monete mingi basali yango passe comme nango
ba magablo na bango bazwa kama bonza bazwa moye bali ya babika mais au fond komba Yesu wana ba utiliser yango pona koluka kozwa moyen ya kolia na bango biso tango tokoli toyebaki église catholique église protestante kimbangiste armée d'Isali hein mais église ndenge wana témoin de Jéhovah mais oyo ezali te ke lelo ba église de réveil et ni kaboli biteni soki moto a dit 2-4 versets biblique a komi nango makasi soka bandi ko sembola yango wa bino bomone bien te oui nzamba za kati ya moto wana mais sima nango tala bizaleli oyo ya salaka hein na ba bazo teya na bazandu bo bazo teya na balabala non bo pesa ministre de la justice torté azana raison mozonga ou bien bosangani bo former loko moko soki solo ezalaki biloko na bino ya kowelela te eloko nini epesaka bino makanisi ya kokabwana kaka contrôle mongo kango bato bapesi mabonzo ya mingi yo lobi te non ngai nde fondateur ngai mutu nasalaki ou bien nga mutu naza na auction nga naza na epakoleme ya nzambe te ministre de la justice aza na raison biso période na biso tokoni na uti kotanga bien l'église nini existaka ba lobi ke ba ministre nyonso baleki bapesi ya noa te bafo mercredi fo bafune pa papa ekolo président Kisekedi po bafune pe pa nzambe parce que ye atiki bango baza batu ya nzambe akanga ezaleti akanga bango ba église bafune pa nzambe tangu bango balobi bongo oui na makala esalemi na église mwana asambelaka église eza na balabala na bango alinga kende classe alati uniforme na ye azokende mais suka nango pasteur abengi ye yaka na bondela pona yo mais tango akendeki bondela pona ye pasteur akangi mwana aviole mwana et akangeli ye toute la journée et botuna na makala scandale soki esalemaki te et ba pasteur solo ya ndenge bazaka ba pasteur ya nzambe hein te patika baluka babongisa na ndenge mususu babongisa na ndenge mususu pote bapusa na pembeni ya nzambe na lolenge wana teke na balabala moko 6 églises ata yo ezalaka na mboka nini oyo esalingaka epa na biso mais 500 mètres wana pe ministre atie mabe non 500 mètres eza mabe te lelo soko dwi église lokola liloba na nzambe oya prophète Konde Dominique ah oui eza déjà église monene eza église monene et prophétie ezali na kati bateyaka bato et bakosembola yo tala nzela okoki kokende soki nazwi église lokola bima eza église monene eza na bandimi boni mais boyo oyo etelemi na babalabala oyo na biso ese bakozala te na soki bandimi 1000 baza peut-être na 100 ou bien moins de 100 alors bazokanga makaka bazali église mais bango nde baza kutu na misala ya mabe akobenga mwana ya moto aza ndoki abengi babotine mwana na bino aza na misala ya mabe fwa kokota awa to délivre ye mais ntango akokoma okoyoka bambongo bandi kosenga mpona kosala délivrance ya mwana le pasteur mosusu asalaki yango na ngaba akomaki kolalaka bana ngani kodeviergeaka mwa bana mike soit diza bandoki aloba église ndenge wana eza baéglise te mesure ya ministre eza ya mabe te eza ya malamu barevoir kaka soki balingi baluka basangana bakangana balobi te yo kuna oza pasteur yo kuna oza bokangisi église ekomi moko mwana na ngai ye bon état que quinoa proposition ya ministre d'église à la 500 mètres pour nga la moni vraiment mabete parce que l'église est comme à église alors au moment le pan ni balé kangama d'église à église donc et ça rappelle moi makele pe makasi bandi so abi 500 mètres wana za mabete eza ndenge monde bazaki mesure pour la mambutali ba bar ni bazaki mesure mambo ba bar makele baboyaki batiaki bango air ezaki malamu
bon pour la likamisi ministre azui na moni yango mabete pour na nga moni ya mabete pourquoi basangani basala marche mercredi pour bafunda ye ba tata mboka pour makambo osala ministre même wa basala bon nakolobela mo boye mokonzi nyonso ayaka na makambo na ye tomonaki président ya mboka oyo alekaki ayaki na makambo na ye oyo pa esika mpe na makambo na ye donc na vie tolukaka tosala moko bolamu moko boye tobongisa makambo ekende malamu neti makambo par rapport ya makambo ya église wana mpo na ngai namoni yango vraiment eza mabe te par rapport ke l'église eza demona lupango église ekoma ndeye mwa commerce nous sommes aussi des chrétiens topriaka mais ce n'est pas que église ndenge mo babwaki baba ndenge mo balobeli makambo ya église mpo na ngai namoni mabe te kisasa eza monene baespace eza ebele tokomona ata aveni moko eza tala mwa d'église distance eza mabe mpe te mais ekomaka omona aveni moko église elandani trop wana vraiment epesaka na bien en tout cas félicitations ya ministre nasepeli na idée wana eza nasepeli na mesure ministre ya justice Constant Mutamba ozwi parmi bajeune parmi baministre namoni oyo mpenza oza na courant na yo oye mpenza na charisme napesi yo mbote en passant eloko nakopesa soki azala na courage RDC eza mboka moko balinga kodécourager toujours bato ela oyo si ozwi wana ministre Constant Mutamba oza nanu jeune zala na courage kokipe te oyo nyonso bato bazoloba namoni bamesure ebele ozozwa eza nango kitoko ozwi bamesure ya baeglise batapage nocturne eza kitoko pasi me biso tofandi na quartier Matonge namoni changement ekomi musique ekomi na se ondire na ntango ya periode oyo ya bapere na biso bofandi boye bozosolola bozomela mwa moko kitoko baeglise a 500 mètres kitoko nayebi na mboka na biso eloko moko tozwaka bamesure ya trop fin de fin kaka esilaka nango ka ndenge wana na parlement bavotaka balwa kitoko mais application nango ministre namoni makambo osali ya mwa bien yango wana batapage nocturne baéglise a 500 mètres nayebi lobi na banda kodiscute na bapaster bacollègue na nga bamosusu basiliki balobi koma ye ezokipe plus ka baéglise mais babar sala effort mon cher babiloko ya mike ekomi kodéranger bato nga naza chrétien biloko ebele nakondanaka yango koma moto abanda kiti 7h eza mpe jour férié te eza mpe dimanche te alamuki kaka boye akangisi kaka bandimi ne babandi koyemba dans les villes kaka boye bazoyemba okomona bamosusu baza 8 personnes na église pasteur congolais bandimi nyonso bacongolais pasteur abandi koteya na français azwi na interprète 8 bandimi ata nalola yango vraiment même place nzambe azalaka aoseka epuis soi-disant pays moko bato baosambela makasi soi-disant pays oyo bato baosouffrir makasi koleka na monde mobimba nazomona bapriere ebele ondire ezokoma lisusu epai ya die le père te tellement désordre eleki nzambe aza moto ya ordre aza moto ya désordre te bapaster ata bokosilika ata bokosala bamarche même place die le père azali tokoma osambela en désordre c'est pourquoi nzambe aza korépondre biso te na RDC azoka bapriere na biso makelele ondire bamanzanza bazobetela ti mokolo mosusu akosilika azwi na bapige coton bawat atondisa ntina matoi ne apesi biso RDC mokongo Constant Mutamba mon frère continue na mesure wana kolemba te vraiment eloko namonaki ka mwa mabe olobaki baprisonnier bazolia 3 fois par jour nasepela nde okende na prison omona bavungula ebaliaka bamadesi bazangi mamabanga bazika mwa mungwa batiela mwa mafuta moke landela makambo ya prison tambolaka mpe ndenge ozotambola conseil mona kopesa tika babiro ozala toujours na terrain ere mo se déguisé olati mwa polo mwa casquette olati mwa mazopona obini mwa kashine omona réalité ya ndenge bato bazovivre monsieur le ministre excellence
na sepeli ko tuna bengo excellence parce que ozo exceller na musala na obandi ba muso tozaki na bango vraiment pona bengo bango même ba excellence vraiment bando ko pesa na kanda yo ozo excellence vraiment ozo exceller kitoko trop sala pe fierté na biso ba jeune ba papa mikolo ba bando ko kate ba mona que justice bandi ko zo parce que bato bazalaki justice comme Mexico il y a deux poids deux mesures il y a ba riche na ba oya ba pauvre na mono yo ye lokolo zali na opposition omoni pasi ndenge ezalaka okoti siko kote ya bato mosusu sala pe effort biso be ba mosusu tosepela makambo bandako monsieur le ministre dossier eza ebele sala wakordaka pe audience ata 2 fois par semaine oyoka pe babola bayebiso badossier na bango be bamagistrat bazobotola mapango bazokaa na bametre avocat landela bango courage vraiment courage olemba te nakosenga pe pa Fachi premier citoyen congolais bato yango akotravaille na bango bacosta mutamba luka mpe bamosusu basangana bakoma mpe mwa ebele de façon ke mboka ekende mosika namoni dossier ya bokanga lonzo ezongi namoni dossier ya nanga ezongi luka mpe lisusu badossier ya baministre oyo badetourner bakulu na cravate oyo bapie mbongo ekomi kaka bamilliard ekomi ondire tokaka na bafilme bafongoli diplomate bofia pasteur balobiki bakosala marche mpona kolelela mokonzi ya mboka mpe tata nzambe mpona oyo ministre ayosala bapastere boteyaka biso boteye biso mpe mingi bino moko bokoma ochange boderute mission nzambe atindela bino na se ya mokili boteya biso tose prépare tokende lola ekoma siko katia mai likolo na télévision okende poto sokola mai wana sala boye pesa passeport pesa mbongo boye offrande bobosani mission marche ata bokosala marche mboka oyo ezanga justice même bible ezosenga justice so justice eza te na mokili mokili eza okufa bapaster bokosala marche ya nini vraiment bandimi tosouffrira est ce que boso bimima na nzela bosali marche bapaster ekomi kaka moke paster akufi atie mwana na ye paster avoyage atie mwasi na ye paster atie boye ndeko na ye otala bapaster mosusu soki aza muluba eglise mobimba bandimi nyonso kaka baluba weta okena moswahili amujambo habari yenu okena mkongo beto na beto botala mission nzambe apesi bino botia kosala marche bosala marche bosoutenir ata peuple ndenge azomona pasi baekolo yango rentre scolaire kala mingi te paster po afutela ata bana bandimi classe eza pasi siko bokosala marche vraiment ekomondire magablo donc yo oye kaka boye otangi na yo te omaîtrise kaka 15 verset biblique pa otie église paster botika makambo osalana eza soni trop c'est trop paster trop c'est trop vraiment bokomonaka paster faza jipa kitoko paster faza mwasi kitoko paster faza ndako kitoko paster faza sapato kitoko nde mission nzambe apesaki bino bo appuye Costa Mutamba aza mutu moko aza na vision bosangise bible ezoba sans la justice mboko eza te Costa Mutamba sala mosala na yo okozwa meme récompense na lola mosala ozosala oza mpe mosala ya nzambe batia ordre nano na kati ya baeglise mitema mabe eleki epa bapaster bino na bino ka bapoison bino na bino boyokanaka te bokomondire bamisien mokili paster boteka amour bino moko amour esi esila kati na bino bozongela bonzambe bobanda kofinga baeglise mosusu lelo bokomi na basutani bobosani bakazaka bokomi na babikoti ya rouge ya bleu ya pembe tinde bokoma na jaune tinde bokoma na noir paster bote liloba nzambe bozonga na nzambe yango zela nkolo kolo place azali vraiment azotala bino ezopesa na posa kolela mpona RDC bochange bapaster bochange kanda ya nzambe ezoya oyo ateyaka bible ezoba kojuge double porka bino boza lumière mais na moi lumière ezali soutien petrole na bino ebande kosila bozongela nzela ya nzambe boluka bonzambe bapaster botonga mpe baekole bofinga mpe bakatholike bofinga mpe bato mosusu
tozanga ba école vision ezate mais ba passer musu banda des années église esilaka te topesa bado ah bandimi tofongola miso ba passer trop c'est trop bolia trop ata bokobanga biso te bobanga tankolo kanda nzambe zoya ekobandele pa na bino ba passer bo changer ba décorer bo changer au nom de Jésus-Christ turo kola zozela bino mawo Babina sali pour ngani tanga masolo boucle